na résultat na ngai. Yo pesi ngai nga, ye pesoka ye azwi ya ye. Eh papa. Tant oyaki, hein? Oyaki yo na mobali na yo. Alors pour la pesa bino ma résultat d'examen na bino, faut que vous soyez ensemble. Mais le problème est individuel. Quand on peut pesa na ngai, ozeli ye soka ye na ton na yo pesi. Sois tranquille. Et bimite. Sois tranquille maman. Hein? Tu es tranquille maintenant? Docteur. Il fallait que mobali na yo azala présent pour la pesa bino ba résultat na bino. N'est-ce pas? Ils ont un problème individuel. Donc, ils ont concédé mon balité. Donc, ils ont un problème. Mais maman, est-ce que vous comprenez? Docteur, dans mon milieu. Docteur, on a séropositif. Et bien, docteur. Fanda, maman. Mets-toi, sois à l'aise. Maman, omoni yango wana na préféré mobali na yo aza. Maman, ndenge mokotangi awa. Donc ndenge zawana. Maman il pose sous contrôle na biso. Biso moko il faut te contrôler yo. Biso moko il faut te tenir à l'œil. Hein? Pour vivre eza na maboko ya Nzambe. Pe na minga. Zomona. Hein? Maman oza atteinte na virus ya sida. Ai banda tension ibanda ngai. Yo yibi yangu te. Yo bela. Temo tuna pesa tension. Nga. Lata tukenda. Wai boyko. Wewe yo pa kula mabushoba. Ngai muntu tension ibanda shoki mbula ni. Ngana omoni makangana bisati. Yaka tukenda. Tukenda kaka tukuya na hospitali. Ah maman. Ils ont un moyen de sauver. Docteur, merci de vous secret, docteur. Bah attends mon docteur. Quoi est-ce que n'assurons que nos pesos $1000. Maman, déontologie médicale indique que les malades ont tout panza. Alors, vous allez assurer que docteur, on va assurer que Benzo est bon secret. Bien sûr. Hein? Merci. Ça va calme et assuré. Merci, docteur. Ok, ouais, la cabine est. Mais qui est le côté de docteur Soisel?
mama linga na zoyo kayo. Papa na ipa na yoto sura. Comme quoi peut me coller que Eh na kosa yo tunandeni papa. Papa, papa ça malama. J'espère bien que bakisi nini so beli. Bakisi so meli. Si kanga na biso no biso meli te na ko bisa docteur. Si vous maman, vous me sentez. Bandinga beta bapeni na yo akoma mbongo na ngabo sila makamunyoso namona kuna numero papa bimi uka numero yangu ya epenzo balakisa na television Donc numéro wa beta ki. oya beta ki te papa azui $100,000. Ah bon? Mama, obi ke na boy na ko taxa journal na ko ya mbongo na ko bien na tia na sek na bite na ko na ko na dako na tali baba nikamoso na mekika website moyen tika kangana zo toke pour ne pas moi na website via toke na bosi na na malade. Donc si je comprends bien, Tito a gagné $100,000. Bien toke ne pas docteur na sa malade kata nga yo kinga na sa malade yo penini ngani mutu na zo ngabi ko yo suma ngate yo mo webi kanne ngane toka matana ya wana na website akota papa. Donc oye pour ngazo faciliter wa ebisa. Ma bezate. Ah, merci. Donc on sait. $100,000. Maman na kaye. Mon papa na kina moswaiti. Bon, en tout cas nazo zina. Papa, na bossa na ipe kula kisa journal na bomba kiko. Na wewe na journal là. Na bomba ki papa. Tata Major. Ouais. Tata Major. Abinaya. Bonjour docteur. Bonjour papa Tito. Ça va vous allez? Ça va? Ça ne va pas. Prenez place. Merci. Est-ce que ces enfants vous êtes malades à la maison? Papa Tito, mais là bâtisse non? Papa na melaki oyo nini oyo kumaki wana formol. Na melaki. Formol ba mela ngote. Oyo kumaki na se wana. Kumaki na kumela ki la Zix. Ah. Hein? Na Aldomet. Na Pour la tension. Donc papa Tito, tout le bac aux assurés que santé nous a malade. Non, vous n'êtes pas malade. Eh, yo za la bongo mona lobi ba mimi sumba moi. On prépare hein. Na prélevé. Ah. Mais mon collègue on entend de yaki papa. Tangu chenga iloko inazala kuyuka kula nchiki. C'est vos mamans, vous m'avez senti. Tu me vois? Qu'est-ce que vous me faites?
Qu'est-ce que vous me connaissez? Qu'est-ce que vous me connaissez, vous? Hein? Vous me connaissez, moi? Qu'est-ce que moi je connais? Je vais tuer moi. Non, je vais tuer quelqu'un et quelqu'un à la main. À la prochaine. Je vous dis que... Papa, laisse-moi, papa. Non, Tata. omoni nani tension ekiti oza kuswa papa docteur aza kuswanisa nga njila eza normal ekiti tension ekiti papa tuyo mais faut continuer bakisi hein. Bon, papa. Yaza kobela nini? Et azobela te. Chila papa. Azobela te. Ngam naza na besoin osola na yo. azobela te Azobela te. yo omemeli ngai nini mbangu uza komemela ngawa kuswanisa nga na nzila Papa tuyo mais faut continuer bakisi hein. Bon, papa. Yaza kobela nini? Et azobela te. Chila papa. Azobela te. Ngam naza na besoin osola na yo. azobela te Azobela te. yo omemeli ngai nini mbangu uza komemela ngawa kuswanisa nga na nzila wapi maladi bashuyo fishi yango Eh, wapi papa maladi tito. Ngam naza kosa osola na yo. docteur osolola nanga ngai otali tension eza malamu yebi aza maladi te tokosolola nini Tozosolola kaka. Asolola biso mibale te. Bon, papa tito. Okroyaka na jeu ya hasard. jazar nini Jeu d'hasard. jazar Neti batombola. Batombola, baloterie, bapemi. oyo asiliselanga mbongo pomi bon pomi na ngai kote wana naza spécialiste nabetaka yango yo loba te yo nde président Aussi ozwa. nabeta papa nabeta nazwa nanu te na vi na ngai susi nazalaka nango yango wana bongo so nayebisi atikalinga tika te Atikaka te. Mais kasi biloko mosusu eza komatisa ngai tension $100,000. Hein? Na ba dépense que ça lui gagner $100,000. Pour ça na moni. $100,000 na nganye na loterie papa Donc au bêta qui net 1000 francs, vous gagnez $100,000. wana atiki mosala koteka mbala na miniti oyo soki kaka nazwi mbongo wana papa 100,000 yo oza na bare na yo 50 nga 50 na miniti oyo olobi nini Ya solo. Papa Tito. Kitsa na motema. na kiti Osambela nzambe. Ondima nzambe. papa il est vivant Soki na bande ni sous question. Soki yo na moya lelo. Au dépenser 1000 francs. 1000 francs Au bêti jeu d'hasard, gagner $100,000. Pour ça na nini? nalobi awa te papa docteur soki kaka 100,000 wana malu kuna na dépensa bambongo na nga sur place awa yo oza na 50 nga 50 ozotala nga lisusu nalobi yo oza liboma omela elungwila ya solo mpenza mbongo ebele ndenge wana yo ozwi yo loba yo pesa 50 biso 50 bongo oza kobosana mbongo na nga mbala oyo osilisa na bapeni te bakakozela te bongo wana maboko na zai yo oyebisi eke 50 bosiko tosuki wa bon wapi mbongo wangu ngai naza na mbongo na maboko nalobi kaka elobi nazwi mbongo wana wapi akwili ozwi $100,000 nga nde moto na ye na journal awa nani azwi yo bongo ya akwili nini yo oyebisi yeke ya kozwa 50 yo mpe $50,000 ozo mbongo ndenge na kosomba tala ye nano nakutalile nini wapi journal yango kasi wapi journal ya solo journal nga moto nayaki nango ozwi $100,000 moye totalisa te motoka akwe kasi ya akwili nini simba inani papa mama simba yo bakisanga nano nabi nakende na toilette okendeseke nini okisanga nga nalobi kaka makambo ya 50 wana akwili nini
Asali ndenge nini? Tango shimbi ya nini nani? Obi ninga simbi boye. Na monika misu ni. Tito mo. Mama mabako na yeye biti bakasi nani? Nani abumi? Tito yeye abumi ya mama nanga. Tito. Na fina nini? Tito ngana nishaka kasi mutona makamambu ndenge nini tata? Bongo ngana zala ngona maboko. Yo eviteke yo zui $100. Kasi ngana yibi. Mais yo ebiseke bo. Dango na yibi si ya joma. Nalubi ezalaki 100,000 Tito 100,000 nga monde mutu na moni nga moto nakende kozwa journal na la mission ya cholo nga moto na zwi nga lubi yo yebisi docteur ça okopesa 50 nene yo moto za na famille opango ezate nini ezate tala nani mais yo yebisi 100,000 kasi te 100,000 ya docteur ya biki tu akufi nineti Toc, toc, toc. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Toi ça a été? Coco. Docteur? Docteur! David, Injami. Mama. Tigana makelele tu papa. Nacha kupanga. Vayano kwani sisi pekee mimi nikamuni. Injami.
Police. Ça, c'est quoi ça? telema mama police je komi awa sala kete makambo soto wa mama na sala ka je de sala bon sala ka bwe bo sala ki banda kala wana vraiment mais puis ne fallait pas y pas pour ça attends infirmière doit se faire docteur vraiment Dis, mais ce n'est pas possible. Docteur Bouma a quoi na kabo et donc bovani na bino kaka. Hein? Les alakate. Beaucoup de la complice na maman moi boyeti. Ana saidi. Oh, ils ont bien interprété. maman bon que metti tout ça enquête ça. Dabi azakula suindeni. La société n'a pas comme ça Yambo. Betanga mbongo kosanga cha bikoma kutunda sema kolikolo. Pende sindolo mwana na ngote. Suksana sala kanya peso bilamba na ngai. Nafuta yote baka kinafuta ko biente. Nafuta yote. Ngana azoba kombele bilamba bena peso pesa ngambongo. Tamna yaka na ngo abo so ngo bekeba kutu. Obiko kumo de pesa. Keba. Ya bona ko ngo so deja ke na 18 mois toi na opesa mbongo na yo. Ukitete na oyebisa yo. Suko ngana ko ko azoba. Ne explique nga bilamba na batinda ngo uchipoto na na tinga bilamba na suna déficit. Ya ite, n'expliquons très bien. Ce qu'on dit dans le bloc, il faut vexer mon nom. On est les gars qui simbi, bijou bien pas. On est dans la poney qui tika. La yebisa ye kaka kona on mon tongo déficit à refaire. Prêtre. Bon nous si limbambe penza bato ba simba ba Fairland. Yebi ba vile pambani. Ba Serge Kadilu. Ba PDG Mayala. Vanda. Mama yoka pardon. Ngana na ba nga poto bilamba na ngale fali yango bolati yango botefi mbongo bofiate. Ya bina tata kale swa. Ataka le satinde la bino. Botengela ngata midi moneke nandi mata bino botenga suba ifamba ni na ngotinda. Ifamba ni wala boga Catalogne. Ni na ngolo ngona ngati bilamba ngona nzoto ba. Ni na ngolo. Ebala bisana ngolo bilamba na nzoto. Ba mama na dekisa bano bilamba na ngai na ye na malembe bapesa nga mbongo ozotengela nga batuna poto mpona batindela bilamba obiketela so na okita motema kako mpona mokili oyoki so mpona leki na kolongo se tolelamba lati
futa. Ah mama tikalo oh. Kanga mona ko beta. Ko ya ta 18h moins 3 na yo tiki. Suki so moninga lelo. Na lelo na moni yote so to croiser na nzela. Ngana mutavie. Oyebi ngati. Mama. So obeti nga pena obeti. Ko katika pena lu tupozo ka te poani. Ngana mo saba new jack. Yo ba check ba yebi yo. Yo ya ba new jack ngai. Ko yo ka ngai pe ko ka kala sa. To ba tindela. Yo saba new jack na ba Vanda yo. Mama na ko 18h moins 3. Makande ya biloko nebo. 18h moins 3. Tu feras ça pe poli. Soko soko moko yo nati. Ukoko tambule te. Mama toko futa. Eh yo da ba explication. Yesu kwa za senti ba marque. Yo muno makasi ba longa ngela mona na tikana. Ngana c'est fort. Ngana le si c'est comme ça, na game boire na Suisse c'est pas de balles. Mais mon cher ben na nini moko. C'est pas yi. Niesa ni. Niesa wa dino. Niesa ni. Pesa ka $6,000 na ndo fanda. $6,000 ndo fanda do. Na kuna mingo bati $6,000 ndo fanda. Na bitika. Na bi $6,000 na ndo sana. $6,000 jana lo bina ko ka mutute. $6,000 nga yo yebinga. Ngana mo sino. Yo mara tika tu se mpele na hawa. O pazanga se mo na bi $6,000 nga. Ngana bambela yo. Hamba telo kulo na buta yo mokwale ngala kuma mugumbu. Bambela ngau bambela. Bongo tata penata la cantine toboga et puis na biso penaka soko monique no et comme na niveau oyo. Obengi ngai. Na zana fo. Oyo na kusombela katini mususu. Kenya kaka kusukula ndengwana. Siko mai penati na danko mana na kikozo mai ngwe osila te. Uzala ki wapi usumba bazoka ubamba. Yo, toi. Zonga. Zonga. Bona zitu kama. Na lubele yuzo. Ulukangana makambu te. Uyuke. Bona ngizo sanga bopo ile soki de classe de papa, Utanga tu kama tena sokola. Classe wana pamba te, ngamu tunatia kio. Naza kutunda bino mbongo maji noza kufuta. Garanti oyo no pesa yanda ko seshila. Mbongo nanga yanda ko lulingi kufuta te. Alifiko yo zako ya papa na zako kende karasi. Utoka mai. Papa udodimbisanga na kinasuka ta mai nasuka na kile. Bala sala lokula kaka banyago ndenge basala kakamata soyi. Bango sana ntupi. Simba nzela kende karasi. Lata uniform. Sako luba pepa papa ngamo tunabutai. Matena toka ta mukie ko papa na. Ozaku yuko ngaite. Kudinga tena papulo yo kombo. Oyuki. Ozaku la sanga nini munene. Nazala kanja lebinwa. Simwa saku twambongo ndao. Ozaku ya pepa pana toka maji na zaku kende kalashi. Nene lukula ntungwa mafami lukoka nina mama na bibi. Ngana kuna pasa. Nyamira oyo ka mutute. Ndiko na zaka 2000. Tikani. Etali ngaja. Na pesa wapano na pesa wapano $6,000. Kenefu. Tikani. Na bi $6,000 na ngabi mana bi $6,000. Monique na bitika. $6,000 ngabi mana. Tunyuka. Likolo ya 6,000, oyibite yeza noko na yo. 6,000 zo ukangana bilamba. 6,000 c'est quoi? Liko a 6,000. $60 kwa makuti yo so simbango, Bakito kusonga mama le ndete. Ndebi no zata bakito. Monique. Bila no zata ngo yankala ndako. Voilà. Tika de bilamba. Mabilani. Nikapuni mwana sokola mtoto akende class ozobenga mwana. Simo, pesa. Pesa, Simo. Pesa kon, pesa Simo ya mbongo ya ndako. Et puis, 7 mois, na ya mai, lo futa kate. Pesa nga yangu, mwana na fomu di pompi. Papa. Mwana yazali mwana. Na buta ke ya mkolonini, na zana mkondo kaka. Mwana oyo ngala buta. Oyuki? Oye bibi anazana na mtu afisa sakita. Leki na ngali. Lokole mikoloni azo leke papa onte papa bilali omoni makamu yoso bebe lingana kati ya ndako. Omoni koli anange ko biya basi. Nya wasukula kaka la so yina. Ile ko nini kuzanga lukamati so yina bino lupango si yilungi, upango si nzoto, ale mbala moko mwana ke yikalasi. Papa bilali. Libisanga yi. Lupangwa. Mwana maya sokola. Lele na sombaga lupango bino luzalaka. Lele na lungu laka babisinza na lupango. Yo zalaka. Papa bilali. Kutute, oh mpan.
héritier lupango oyo ya ngai. Vwanda mwana nanga. Ngande héritier lupango. Alors awa bwana na nyonga 6 mois ya palais. Vous payez en entier. 7 mois. 7 mois, il y a maï, vous payez. Sans compter, il y a courant. Petit keba, n'a pas voité. Ça dit bourri qui m'a donné le pango, hein? Maman. Mais tu peux le pango, biso papa na biso, asimbango, asomeli biso le pango, où est le mal? Bobby mande bodi e baba na base pelanini, Bobby mande bodi. Poussa na bino de sosote. Atana liye na buta manje na njiko na ya mwasi. Na buta manje. Mama boni boy. Mama boni tika biso alaise, le pango ya papa na biso. Olongo yo. Ada bureki na yeye yemo. Tika na bilamba. Na kulakisa yo ke 6000 za iloko pamba. Otako yuka. Tena za kuyibisa bino awa na minute oyo. Ngai na kumirishi. Bumvwami. Moko ya famille oyo muningani. Mama papa. Mama na tindi yake kupanza sangwe pa bandi kuna ye. Sangwe ni na woli. Sangwe ni subo frère. Va surprendre bino. Mataka. $100,000. La bête qui va laisser ceux qui quintaient ou compter. Lusumba ya bino. Lusumba ya bino. Mama na yo. Lukula babi biso na jibi sinoko lozako bima lelo ka. Magana kulana wetete. Awa sokulu bimi bona nenu kulina kuna baba. Loko bima ba français. Yo soma lo pango. Yo. Yango yo za yo. Atanje kuna ka. Yaka yo na kidoki. Mama. Na papa ke. Nani buri? Yo ça il était. Nyonga pale. Mama, kalubaki yo moto kwesa dikolo na sete. Pesa ngambongo nda. Nikitaka na sangwe. Na sangwe wana tatoyo. Lupango pia yete ya ndabona kufa. To bima. Mwana tena kutoka mai na pombi na toka kende class. Abengani ye. Tikana no bajo kuba makambele bele. Ozoyo kushi. Wewe ke baloba liboso nano ya kokota lupango. Il faut tout la commissionner que lupango aneza ndenge nini? Il faut tout la commissionner que lupango aneza ndenge nini? Omoni bikota kota ba lupango. Tala yo petit le lana lokena no classe. Et pourtant na zo zelo kitana. Ba ningi na mauti na toka mai na oye na usubandi. Kano mambo sango ya bongo. Na lobe nyongo anda kweza kwa. 6 mois. Combien? 6 mois. Ndemo tadi wana kupesa biso $600. Azana. 600. Bazana 6 mois. Ya palais. 7 mois. Ya mai. Donc ezala kona 6 mois ya palais $60. 7 mois ya mai $10. Na lobi papa. Yo penda na age na yo. Ça compte courant. Papa yo kapena no balo baboni, kotianga pe mosapitali kama oni ni. Nini yango? Baloba ke yo nde riche na ba. Nanya yo ka moto moka ko marichite eza nzambe yo ko kuta lupango te. Ozoka nga lobi po ke na lupango te. On sait jamais na tester moto, lobi na lobi yepe akoza na lupango. Mwana nanga kotikala nango. Mwana oyo. Kumbuko ya kokote yo poza na famille na yo te. Yo. Famille no pe basotia miso pe na kata lupango. Toza kunete mama, dinero. Pesa biso dinero. Lobala nga nano, olobi nyongo akomi. 6 mois. 60 plus 10, 70. Ma, soit nan. Simba moi. Pesa pa na ngai. Ma. Oh 25. Ma, Simba, soit. Chawana. Simba katangaka. Ikoka. Tala. Soke kokite. Te na lobi yo kana na biso papa ngana sina futi makambo nyonso eza ko déranger te kende ko toka. Ya okanga biloko landa to ku. Ozokanga. Kanga biloko. Tela petio. Keba naona ngana ko kufa pauvre. Nayiba ke mama moto kwesa dikolo na sazali. Ye tanga kuna mbongo ikoka. Ikoka soki kokite. Yo ngona makambo nyonso eza freine balipango sifu pona kokota. Freine te mère. Na yamba ka bango bien. Toiza zangi na mondisi. Bakokisa. 60. Simba mbongo wane fo bakokisa. Omoni bino bakolo pango na tango to komi na décembre e komi de bote ba locataire pandi likolo pona mbongo asoso. Ozoyoka. Tokutala lokula bizi mona nitena ke kulungula fula. Flash info raison les gars, ni maramnino.
moni oza arrêté awa bakangi yo problème yango eza nini problème oyo bakangeli nga nazoyeba ngo mpenza te bongo mpenza te ngai nakendanga kozwa baresultat nanga bango bayokanga oyo bomi bananya oza koyeba te bango baza bango bakangi yo nayebilika mo te na bango bakufeli bango tika matele na monsieur oza devant la presse eya nalobi te monsieur mboni boye koyo nalobi nayebilika moko te awa ozali monsieur awa ozali na clinique et puis tomoni kuna bamort ezali kuna problème nini oyo juste bakangeli ozala clair nalobi bien nayebi likambo moko te ngai nayaki mpona kozwa baresultat examen nanga nasalaki test nanga nasalaki awa test ya nini ya sida nayaki awa ngai nayeleko nayelaki yango wana nayeki kuta kuna na kati mpasi nakendai nakuti docteur déjà kufi bango Comme vous avez pu le constater à travers ces images, l'arrestation du criminel à triple meurtre aggravé, M. Casse. Ce soir, il sera déféré au parquet et après verdict, il pourrait être transféré en prison. Néanmoins, M. Casse clame son innocence et déclare s'être trouvé au lieu du crime pour chercher les résultats de son test de VIH-Sida qui d'ailleurs s'avère négatif, c'est-à-dire il n'est pas atteint. Papa! Oh bon mangai, papa como mangai na lobia como Monique, Monique, papa kana na sirate, papa bongo na ngala be como Monique, na be como manga papa. Como manga papa, na como manga bongo na ngala. Bongo na ngala, na kutika te bongo na ngala. Monique, Monique, na be ko tika bongo, na be ko tika tika. Ata kutombo likati. nakubebisa raison nakubebisa raison nakubunda te Allez, Bobima, voici mon frère. Bobima. Nani voyou terme. Kabana manqueur. Mais nazana raison. Yango na boyi kuzungisa eloko. Bizi na ngai, fo yibima. Eko bima lele mbala mo ba combinateur. Bazalanga raison ba combinateur. Fomoro. Kukanja te pesa dizi yo rishi na banko. Pesa mbongo. Ojo petit. Yo papa bela somo na malade wa pema na kuboma yi nazana tena kubunja tena nazana rezo pesa ngapi yo rishi na bangoji pesa dije tolanda yo nazoche bila una position ye banka yo rishi toke tolanda ye bisanyo tolanda petit baujala Batanga penasi nzali makwani na Toulouse bachepe yope. Hey, tata, wamuni pecho mama sana. Vita tu dans la raison. Nyanzo yo raison na biso. Il a jeté les lelo. Azako bimisa wana na dizi bima. Sokite bakito yo napangi. Mama na ngala tangi bakito na kwa. Nani ngali? Nakutika te bongo na ngala. Monique, namwambia pe abo sakana ngapi ana kata ndako namwambia bo sakana oni juna ngo bozolo bangani ya 2001 ese lekana ngo kuti tata dati te
Papa, poison. Beau-frère. 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 Papa, Monique. Maman, Monique. S'il vous plaît. Dadi. Ah, mon frère. Ah, hein? Dadi. Ngana bengi opamba. Obi ke tona fete lelo ya kombate. Ya solo nga mutu na biso. Kala botika nano biso makelele donc makambo ko sila nyoso botika no bole kanana bole. Kala na lupango wana. Mama. Leka ko papa bole. Toke biloko za na puskula nda. Toke yiko mwana na kai toke. Kende bombekate. Ngibolia kende okolia. Enough. natiki kunosema kuna mopenza 3 semaines azoko benga Renati okonzima te kusambela te kama papa abino penza okota lola na maponde liwana nebi kuite ka kusambela samu kuna ndako tafana kateka l'église kokota ko ba retraite ko bima kokota ba retraite ndako mwana na nesu nanga ko libre te libre na kakati asabala bongo zotengi bitina ngana kakazukanga kanga na bimi nanga tika prophète akoko tiko zotama mupepe libanda te temaka yo otiko tata bimi avanda nesu ndako te bonga na ke vandi yanda ngapna bimi ngapna komia na biso mupepe te na kutaza berger na église mais jamais kanga tout moment na kata ndaka ebiki na mwasi il faut que nga liberté moko boye ya be papa ni ba lekisi ya pe ganinga te baga ngani makasi film lete ni berger besa beta ba na film zokena ba pati na film ya bata na pati wana pasteur abati la biso te pati pasa alala nanda kuti akina la soki na pasi na kuna zo kosa sama biso pa to benda na to gena ni to ko likamba olobeza te josa oze biso na M16 donc toke mwana menga oketintika lokito na yo otikala na otikala to benda na biso ninyango na madoma mama pasa na Joseph Volo il faut pas fête yango lelo parce que mobali nanga azui $100,000 ya soloti bona ebongi bazoko torozo Nabiki na ngai na moni comme le comment ba ko $50 etikali j'aimerais mieux que na engager Zambe ya bote il faut na engager papa Zambe na ngai na lala libanda baseki na bilali achololi ngai mama lobi kosomela ngai sibere wakisi ata solo bimi baleto misato sana ngwelo hote fete wana ngana kufete papa te na kufete na sibere sosote tokena na tele na sema ngamu tunaibisi tokena tele po ete nzambe yo zali malamu na kombo na Yesu Kristo amen mais Belgido mwana ki wapi Renati
Mais avant qu'il y ait tout ça, les prières, hier, à Bimi, donc, à rebondir la tête. Merde. Renate! Renate! C'est quoi ça? Merde. Moi, je que ça m'a pour faire David, son niveau vraiment dans ma salle. Renate! Mais à qui on moi non? Belinda, allez viens. On a joué Bisayo. Tout à l'heure, tout qu'on a prié et puis Renata Zala Kiwana. Mais Abimi a Kewapi. Yo, on peut se demander au conseil. Azok Sangai Soni. Nasa la nini. Yo ka Soni te. Yo ndo ozano za Soni te pa prophète Mobimba biloko kutanda ko bunga yango. Oliko la fait exemple tu pas prophète na ote boni boyeko, boni boye. Tala Belgido. Na joué Bisayo, Zwanga na Valère. Naza prophète munene na kati ya mboko. Mutoko la Renate aza mutumoko fu azale exemplaire aza mona prophète. Ta malembe. Am ko lingate ozozwa am ozogang ozosa suba marque nini boni ko pa prophète. Tema bazo peso respect na ndako yo zo linga komona yo nani. Omoni tala makamunyo soto lobi naza même d'accord na ngote. Renate na kati ndako aza mwana na ngai. Donc naza na droit ya koloba nyonso tu o nga na nkoloba. Nana droit ko contrôler ye ki asala boita nga na yo linga na memena ba vie de prière. Ye maintenant aza ko linga kobima ki ne banzia libanda nga linga makambo wana te soki boya en tout cas netka na biso tokoloka na te. Aza ambaganyake na fimbu te. Ambaganyaka e malembe. Yo na mona ko na ndako. Lelo awa eo retraite. Lobi o na kesika songolo. O campagne salamaki boy. O place boy papa na mona ko suna ndako te ngano banda to sangala banda mbulani. Ozawa no yebi. Nga il faut donc nzoto nangeza sanctifier. Na ko te ko kota makambo ko ya pamba pamba na sanga na koto na linga makambo wana te. Il faut na sanctifier. Et ça na kendaka parti par là ko sanctifier nzoto. Et ça ndenge wana te quand même naza prophète. Yo balanga yo to bala église. O balanga bio bala église pas prophète ndongo tembe odi ke yo zo kamusanga ye. Ozo kamusanga penza nazo ko comprendre o te na ndako yo. Ozo te ki pas prophète no par exemple ni yo la sanga la mwana na kata ndako. Exemple ni yo relaxa ou bien o yo kote yangai. Aboni pe boye ko papa. Mwandambe, vous na respecter donc horaire na ngai. Même na ba veille de prière, même na ba jeûne, makambo vous na respecter. Yo ko banda ko zo courage na to banda ko lobela ngai boye. Pourquoi ba kinaza mobali na yo? Naza na droit ya ko lobela yo ke mwana soka zo tambola na ligne de conduite moko mabe. Na lembi. Na zape na besoin na mobali na nga na kata ndako. Boni pe boye. Belinda. Faut pas un prophète, eh? Ah! Moi, prophétesse, bonne. Ye papa, ne reçoit tout qui est. Moi, j'ai tout pour le fait que retraite. Faut pas dire au caca, ou tout ça là au caca. Non. Tout en tout en caboé, non tout bon, comme ma colongulu, na boire cassé. Makamba ya ngoe. On a ça ne to kende, ça ne to kende. Tout que na biso na c'est préparé, na on est la tête. Ça va ça nous. Déjà. Na zo zela yo, na zo zela. Ça va. Au militaire. menga naza kokamwa ndako na yo omonaki ya nani papa ya bino moto asomba lupango yango ube papa na bino alokoti chance lokwa damien dimonekene ndenge nzambe asali mpo na ye c'est ça ndenge wana makambo explication te boza na nyongo ya 6 mois bofuta ape mai te tanga monoko yo oyebika kotela na nzoto ya yo jamais okoki kotula mama na bino batokisaka na mbongo ndako yango wana comme lokola ngai tondi na ndako na invité bato ebele yango na ye kozwa bino papa na bino mobali nanga papa na yo azwi $100,000 yango na ye nafuti banyongo tutokmalekilobana bien frère elonga wana olambila esikombo wango ndozwa ape wana olambila frère elonga yo yebi te ke frère elonga aza ya mbongo na ye baprovision na ye eza ya ndako
tout cas bien penser papa quand moi ça comme moi c'est chef na retraite ba retraite to bayang pe wana eza makambo etali bino te bino bwanda okende kaka bolambi bozongi peut-être na ngoto bonjour irada moi ka kutambola nazali kamna muntu en tout cas boete kamna boete na kaka tika masa yango reza te po nyozo pesa nga pasi benga mama na yozo pesa nga pasi naza na bino kaka bino mibale mwana nasala ndenge nini po yoyebaki nga mama no oyo nazomona na ndako natala papa na bino alalaka ndako te natala su na yo mwana po anyi bino ata bana nga bozolongola nga susi tata na bino te ya na yo kutu te yo nde oza makama mpe yo oza misala mabe paster wapi aza papa na yo mama baki tomisaka tokilambi ya frère longa bala wana so rythme ni yese mio kolambela kanga mnoko o papa na bino alobaki yango wana papa na bino sameli mwasi na retraite te abando liani eza tata na bino te boniko lelo yo kokende lobi yo kei bando sa bato ti mokolo bakobima okokende etanke nga mama na lobi renete okokende yo kokolekanga na mutu te boni boye babi mwana mato elekaka mutu te yo lingo elekanga na mutu okokende la episode okoboma libala na nga te likolo na yo kokende na lobi wana na tikali kaka na wana okokende lelo ya na okokende lobi yo mto kokende o nga na lobi ka ya wana Renate menga kamwe ilingo sakelo ngoma ngi yo mto komi grande sœur na ndako mama ba nozo ka matingo ngo masko yo na lobi na yo okende Renate olinga te okokende yo kokopomela nga libala na nga na kati ya lupango te Renate etanke nani boni boni ibalo wa ka ona boteli ya balabala o bien nzambe ka so nzambe go changer eza maele te ifeti po ni leki na zokola te yo okonseyaka leki na yo te naloba ndenge ni po boyebaki nga na kokoboma libala na nga te likolo na bino olobi mingi kuna somoni bato na babimi lelo kolinga bato babima te wana nga na $10 na ngai ezali combien de ça combien ngoe nalobi mama kanga asali nini kasi bofrend akoyika na kata ndako mabamemi dadi na moniki bamemi bakali na hôpital bofrère asali nini kasi yaya omoni journal ntango tomendi kotanga eza mbongo kidisa batemelo belanga bien yaya moniki aye alobi dadi afuta mbongo na ye dadi po akofuta ntango nde bakofuta monika bandi kokole dadi ngai na bandi kopekisa bofrère aye na journal alobi nika akofuta mbongo akofuta moko gane $100 yaya monika botoli bofrère journal batala bombongo kala yesu mama ye mbongo kala
moto na kota pesi bongo yo sila awa na ke de marque za ndeko na wami peteli mongo a partir à photo na émission ba ke ke de marque numéro na bango ya moyi ya Paris 06 16 44 40 93 abengi nga awa ana numéro na bango ki pesa 06 16 44 40 93 ya photo abengi ndeko na partir à photo émission ke numéro ya ke de marque ya moyi yesu abengi bango alatindeli yo numéro oyo ya ki 99 14 65 6 oye awa récupéré babilo lobeke ngande kolanga ta bufata za konyokwama pesi kotilanga mbongo na babilama na bajane donc naza konyokwama ndenge naza koni ozobi koza chastité c'est vérité yebaki bien ke bakutaka na bango na poto oretire awa oyebisa ngai te ngai yopenganga nyokwama donc awa yo moko kokoma voilà obeke emene kotiere nanga titilinga biloko nangata boye dinetiteta nalingi te namona motu mosusu nde basi mosusu baya kokota na kati ya ndako oyo bavanda nalingi yango te ndako oyo eza mpona nga moko ya mpona basi mibale te misato te nga moko na kati ya ndako oyo sheri tika babebisa no ebela pema wana so nga nazwa ndako oyo eza mpona bamakambo na nga baretraite banini yango nazwa ndako oza mokalme omona motu te ozobangabanga nini awa motu oyo nakoki koya na ye donc eza uniquement mpona yo soki bato baza ebele lo bato ye mpona retraite biso nyonso tu wana eza ndenge mosusu chéri nalobi na oyo koko nga nalobi na mpo ju nga naokuta mwasi mosusu awa nde eza mabe kasi yango wana yebisi yo te eza na confiance na nga chéri nayoka filongo mpe malebi osala pasi te pasi wapi yo te nga azoyebisa oko bino na mwasi na kati ya ndako wana losoka moto ayeki bino yakokuta bino kaka boswanaka boswana yo boswanela vraimen nini na kati ya ndako wana bozumi kozanga makelele te ndako mba koswana omoni makambo ya ndako na ngai yo kokipaka te tala makambo etali ngai na yo epuis jour wana yebisa ngaki ozobela fo kende hôpital nabosana yeko koyebisa yo te papa nde naza boye don nde nga fozulanga solution vraiment boye naa na zemi fo lukelanga solution mosusu vraiment wana zemi nana zemi ya combien de mois ya 3 mois moi banda kala obomba okoloba te naloba nde ozomona nazobela bongo ye mofo ozotunanga mpe mpe ozobela nini yango na explike oke naa na zemi zemi eza ya 3 mois bon faisons ceci mpo na yo okanisi nini tosala nini so tosala nini natuni yo tosala nini tosala nini yo nde moto okopesanga réponse soki tokolongola yango soki tokobota yo nde moto okopesanga réponse nanga nakotunanga teke tosala nini okotunanga bongo te bon yoka nga na opropose yo boye quand même poza na mobali ya nango likambo grave te wana mobali nana mobali makambo obananga ngoli biso ikombele mwana mbala tosali soki 4 mois ngana tomonanaka nzoto te so banaki naza mobali tala oyebi mwasi mosala na lokota oyebi ndenge nini place wana okoki kopesa mobali est ce que mobali nakotaa wana zeme eza ya yo nake ekosela christian mabe eza wa ngana kiso tosanganaka nzoto te poko banangaki ekosa zemi na pa christian tosangana nzoto te zemi oyo eza ya yo eza mobali mosusu ya christian te eza nde ya yo tala ya likambo ya malembe nga nayebisi yo pesango ye otala soki ebimi bato bayebi nga quand même naza prophète yo ozanga ma prophète somoni ke kobebisa réputation ya lingomba soki oyebaki yango mais nosalelaki yango toko oyebaki yango te yango osalelaki yango nga nalobi nayoka bongo ndenge eza na solution nange eza moko oyo nalobi nayoka ekosela christian te mpo eza ya christian te eza ya yo nga na kisi tosali ne 4 mois tomonana nzoto te donc onga nayebisi yo boyi yo sala to kaka opesa ngo neti nalobi mpo omoni tobebisa réputation ya lingomba te yoka oyo nga nayebisi yo lokola eza nango zemi ya 3 mois yo sala tu likolo oyo flate ebosangisa na ye nzoto lokola ya nango 3 mois na ntango ekotisa 6 mois même mwana botemi ya machombe yango balobaka ke ce que femme veut Dieu le veut igete oki oyo nayebisi yo pesa na ceinture wana loba nazoyokana nayoki yo ndenge olobi
Je sais pas ndima oyo bi Christ za kama tata taka ko ene na église aninga za kama ataka makelele wana. Akoyeba te namona kazi nelonga bayuma te. Christ apa za bayuma. Yo kasi namona gete. Sala ka ndengo wana po na réputation ya ngumba quand même. Omoni tuza bato moko toyebani. Ça va non ça ka ndongo lobi wana. Ça. C'est très chrétien. Vous va ngara. On va bien. Bon, oui, parce que décision c'est déjà, vous avez décision de Kala, hein? Vous avez décision de Kala en retraite. Est-ce que la bosse est quelqu'un chaque fois, à retraite, à convention, à séminaire, à nini, il y a 40 quotas. Vous avez un bain dans vous avez un onda pour mon corps. Tout le monde a ça, il camboua, le bien qui place mon faut y bango. Vous avez un déjà la bini n'a pas pour ça, pour y bisa, problème de suga, pour nous y bader. On a ceux qui n'ont qui retraite, tu sais pas, non, ok. Tout ça. Vous avez un bain dans on faut pas souci, on a des pissus, il faut pas souci, on a le bin ayo. Il y a un souci, il faut ça, non, un petit peu, n'a plus de retraite, c'est un souci dans la moi. Il y a des soucis dans ça là. Voilà, pasteur David, faut y a awa, Renate na oh. Les qui est au filvet, il y a des filvets. Fais pas ya awa, pas aussi comme ça la roue ça là, pour la mélanger. Pour on a moyen qu'il a qui est fou. On est souci dans nos yeux, moi on a pour bah on est au salon, nous au salon pas le naï, hein? N'est pas au lamba, bon au salon. Papa, ici le côté. Mais ça pas la mokambina naï, ça problème té. Ça problème té. Ngina, futa la pima makamu susu. Futa la makamu susu. Ngaza mbali na yanda kuna bala yo, hein? Bah famille bah yebi. Chaque temps veille, chaque temps séminaire, retraite. Est-ce que le rose a d'accord vraiment makamu ça là? Musala no sasu izaniza musala nzambi. Qui retraite, n'est pas ma bien bimi na kuna retraite au lignon te poani. Ils ont problème té. Sylvette sera la belle bleu au lien côté. Ça va dans un problème té. Pour ça combien de temps? 3 jours, ils ont 3 jours. Ils ont 1 mois. 1 mois? Combien? 1 mois. Nina. À limiter Mouta a été opportunité pour eux. Les actions c'est à Souka. Pour la mola qui n'a pas résulté la binomioso, on dirait et le comme ça. Bon, c'est l'intérêt des Français. Hein? Bon, Nanda, pour étudier qui? Oui. Ça va, interro, on a tiré le tableau. La mode est facile. Pour tout le monde, on a attendre qui. Yangola la tableau, la salle posa la yango. Bon, on a dit Lindoga. Et là, on a sur la sac. Ah? Non. Nanda, vous attendez Lyon. Dans mon bureau, Nanda, vous attendez la tête. Kakayo. Bon, problème des alliés. Vous savez, il y a un 5 kilos. Et puis la zone là qui a 5 kilos même 4 fois. Donc, interro, de mon côté, a raté à voir ce chèque d'interro. Ce que ce chèque, pour la monnaie cible. L'invité ceux qui ont demandé là, on combien de fois. Pour chance, il y a soupa yango, nous sera profité. Ndeti interro to sala ki jebi wana. Bonjour les élèves. Bonjour. Mettez-vous. Bonjour prof Mandinga. Bonjour. Il y a encore les élèves qui sont pas encore montrés pour les frais scolaires ici. Je ne sais pas. Vous avez une interrogation ici? Pour interro de français. J'ai besoin de l'élève Johnny Véro Soukam. Il est là? Johnny. Présent. Johnny. Présent. Assez bien. Élève Johnny. Que tu es venu faire ici? Tu n'as pas encore payé les frais scolaires? C'est pas laquelle là? Allez, sautez! Tu n'es pas en ordre. Sortez, je dis. Prends tes cahiers, tu sors.
Tu vas revenir ici, qu'est-ce que tu vas payer tes frais scolaires? Prof, merci pour les services. Hein. Ah, de rien, monsieur. Bonne chance les élèves. Bima, ti okofuta mbongo na mne ava pena moyo okota. Kenda na ndako. Osala intero te zonga na ndako. Soki na mbongo wana okoti kelasi. Les questions. Shalom, Shalom. Sœur Monique, yango nalakisi yo awa. Wa prophète. Bayebisi ngai ke nakende koto oyo soki place ozwi ndako yango na ye ti awa ti. Eske bato bamoni etambolo te bato bamonga te bato bamoni yo te te sava yaka tovanda à la campagne on ne peut pas la vérité bakiti ya te pour prophète. bon awa sika eza po na baretraite donc baveye de prière yaka tovanda. Merci l'Éternel des armées, vous êtes malades. Merci de m'aider aussi pour nous, ça m'a servi.
yo bandanga biso ne bandela kola alpha pe osukisa masomo na biso lokola omega. Amen. Amen. Bonne santé. Santé eza malamu prophète. Ekolo ebele vraiment. Prophète ngai nayaki koluka yo mpo nayebisa yo prophète. Moi dimanche wana tozali na église. Oyebi frère wana atémoignaki moto asuka wana. Parisien mo boye atémoigné moto asuka boye. Ah, frère Kasongo. Ye wana papa. Prophète en tout cas nde eza boye. Na yo oyebisa yo. Moni oza prophète bato nyonso oyebi oza prophète solo. Problème eza wa. Omoni frère wana. Donc naza aposa olobake Nzambe alobi ngane to balana. Po prophète nga aluki libala na omona libala te. Natambo ebe église ebele do na moni te papa. Donc on a yepa na yo do sunganga alobaka ke Nzambe alobi ngana ye to balana. Epa na ye aondimango. Omoni sœur Monique na koloba na boye. Nzambe aza Nzambe ya masekiti. Nga bato bayebi nga nazali vrai prophète. Ndana ko kosa na Nzambe ba antiquité na kitsa prophétie moko to na pesa prophétie mo ya lokuta ke Nzambe aponi yo bala na frère Kas. Omoni na kozwa etumbu epa Nzambe. Oh yo kosa na minute yo e lokola o ko tanteng mosel na Nzambe. En tout cas, on est surtout le bilan d'accord. En tout cas, désolé. Pas prophète. Ndenge eza boye pas prophète na opeso $5,000. Puis nyonso senganga na opesa na nga yo pas prophète. Omoni on est surtout au tipo proposer nga ya mbongo. Bile zoloba na ndako na tata nyonso tout ezali. Même Jésus-Christ, Satan le diable, attenta qui est a proposé que babiloko belé mais tellement Jésus azaki mwana Nzambe et toujours aboyaki makambo wana. Ngape na ko kondima te nyonso tout ozo yebisa ngai. Prophète. Prophète. En tout cas, c'est mon abotayo. Et le bobota, et le moussa. Mais le monde a oublié ça yo. C'est la secret entre Manali. Donc, l'église va y être, et surtout, c'est au Mireille Moutelès. Ah, mais quand vous êtes bâti, mais ça va commencer à m'accompagner. Prophète, nous voyons ça nous fait. Comment ce que conquis ça mi karato balani na frère wana. On va surtout que poto. Hey, bon comme moi. Mama Suko chango so lambaki. Patite mama na ngai penza. Ah. Nina ngode babetio babetanga mukolo babenga ngai babenga na classe ko pena mu pena na ente wa makasi pena to zana on kana premier mère basimba mo babenga ngai ata yumo pena za kabongo o $30 kaka babenga ngai baninga na tiki ba bazo préparer ba sale ente rosukunga na otuka wana ta mo tinde za boyko koma lo kai pa malele wa mo gosa famille koma kai pa malele au simba na yo malele dernièrement na kende kuna papesa ngambonga sese nga maneve bele bo sukonde suna ke ya opesa malele yako aloko te ayena nzela te azwa vrai jo vione ndenga sanzaka tatuka lombo oyo kaka basambe beye bila na koma bimana malele yati donc mobali na ye penza malele mikolo aza ya ubonga te yo kende kuna senge mbonga pesa nga kunena za boyeko te mana okasangwa jwana mingi na olukaye kotina ngai te pona kende kuna babetanga batu elo te ta jo wana kwa sanza na ye mbalo malele ya koma obima na ye vrai jo mulu ba solo ti mama zaina ndako tinde na wale mama zo mama babenga ni verana minerval ko suna kino ke tuja kuda ye ko ba nga ba sa pena ntero pena na minute ba sa ntero ga babenga nga di kwa $30 ga mama so bona ka tana ga class ngona fanda ke na ke na so ngana ke na usani na koso ka class na so ke pa male ki ya boy loko ni le pekisa ka na ndako male ki le ni le pese pekisa ka ye bale ba transport ifike ko musika kuna sans fin yango musika so zanga mamona maboko awo sibekisina ngata mo 50 suna mi ata mo shina est-ce que ba ke osala mukolo na nga bakisina ngai kaka pona pesa na 50 sika makelele kendelo kita pesa bongo senga bongo ya kufuta kala so tanga ka bien
emedi moneke na yaka na ye awa linga ye olingi te wana mai oseya nde nga na biso konda emedi moneke na ta kweya omata wana mai oseya dim na mesila te yo sokono oseya ya kauta me nga nazoyebisa bino bana na nga bozala mayele C'est qui est entré? Entrez. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, oui. Où tu es? Non, tu vas là. Vous allez bien? Tout ça bien. Na maman, na papa. Les retraites. Moi, tu n'as pas tout bisou na fivette. Il y a un lame. Ça va, cuisine exactement? Qui n'est là? Donc, congélateur sur zone. Ah si? Où il n'est pas là? Sur nous avons besoin de foot. Donc, tu n'as pas besoin de foot. Ça va. Bandi mezati mapingi zati blo mkim kizati na ebite so za na te opesi o ezangi na opesa mwana mbongo na pesa ta bana basomba na ebite bilo bezangi na peti Nemo tu zai son ala boti pusa mkim tu zai gentil telelo nada son tu zai pusa na biloti tu nada gentil tu zai kanda kuyana ngana mwenye za inu na gentil za kanda za pusa na biloti vous avez idée te l'église na mono ko za kasa rubina kusabule na mono za kimya kimya uzai sengote suri uzai na gentil te kwa gini za gentil quoi Ti zala boite, di bisu zala zo bina zomo wakito bina frame na bani fanjoto. On les églises zo kumsanzana. Mungo wala ndo kunuza ine kimtu za kusawo ya. À peine même pour l'homme. Alors on kana nite. Lo biyo kanite. Ini mani nazate emu mbaba kia musuko ufana ndini. Ndini. Ni bina mosa kia ni ya emu mbini fanyi na upiraka. Mais on se papa même dans le camo. Azu moi ça batu, moi c'est long en étant dans zawa, à qui n'est pas dans sur 3 semaines pour ça sur M chaque temps. Alors bani. Kabongo. Aussi batu MS batu, na mza ba 4 ko sambela ka kucha ba ya traite mo banzana. Moi c'est tungana ninga soka ba bani 4 ya pongi makasi nga. Ninga kuma kambwana ti. Usimsi. Moi ça Mon puya ka bongo kaka. Apa ibiti biso la amfai alukagani ba abina biso yo mena nzambe azuko pesa so bani no comprendre mabundi la kifaya bondi la biso ba on ngina bana no te ngini abondi la mona bondi la bato kino timbe ndaka bato ko sambela sambe faya e ba no bondi biso to kumisika moto wa sambe yali ni tikaka ali mutuli ko to poli bili bwindini mono lelo na muno ulota shimizi mwana mwana mwizate Bonjour. Bon. Santé chito. Madame. Mais c'est les azate. Abimaki. Na écoute eti. Abimaki ka. Bon na ebite ngapi na écoute eti na ekipa na epo api sanga bonga mini afa pa bingani na école na kutete. Babengani yo. Mais na kuti na ngapi. Na ebite so pa kia. Nyamu na ozi. Na ebite so kia. Uzana mbonga te. Nala mbongo te ona ipa na pesa. Siku. Ndio ndio sababu na iba tisi na osandeni. Minerva la ngo combien? $30. Oh, $30. Na kupesa yo 300. Ya solo. Bantu bazali. Te bat basate. Bantu bazate. Mais na kupesa yo 300 bo le bibui.
Merci. Merci kaka ya mpamba boye, merci. Merci de pesinga 300. Iko edenga vraiment. Nazande na mpusa na yo. Nasa na mpusa na yo. Ngukuma ya ngai. Kubanga te na kuibisa pele ya eloko mukute. Nazande na mpusa na yo. Tuke. Suza mbala mama le. Kubanga te, Dana ngai na kubakisa 500. Oyi sadi tindi kalukitu. Mela kitamo usina yake mundu mupone mama lega na yosi. Koyo mena yonde muntu kukumba wa. D'accord? Tu es d'accord? Alors. Nomona nini nzungu na moto ha bato lelo balambi bakomona bavantire lelo ha baza na nyonga ndako nano bafuti te bazowela kolamba lelo lokola babimisi nzungu libanda bakomona bavantire lokola baza kokumbisa le grand isimbi grand aigle mona bafandi Naza ya kulemba. Banyoka hapa. Tata yaka kaka mona bavantire. Baza kutona basweji lelo ndengene. Tata yaka. Amtate. Nana tous, malade. Alors chocolat. Nazo to chocolat. C'est malade. Il a sani. Vous êtes malade. Il a sani na mo tant pour tant mandi na za na ma ka do fele. Maiki wa ba mo pe. Tika do kwa na do za ni ba. C'est ça pour la musique. C'est là. C'est notre cotation. Et ça fati et on va se pour ça. Tika boka ngai. Ngio eh. Sokola. Tio so. Tika Oska tio na bali bana kwa ni bana. Uswa za ya bush. Pula poke mandi na za ki. Na mara na ma ka fele. Zela naida. C'est dans la tête. Ini kaka pone moni badami soso na ziano. Bakato sulu balobika na bakati na nyonya. Yanda. Usadi bia uyene ko. Yoko tunamoni hiyo lukula njani. Na tongi ndena zawa. Ndengo moni kala lala ke wa. Kasina lala la ke njala na sekoni ndege na tongi. Usadi bia. Sila ngala ke ngo mela mali Nana no konne ko buku tani kuwa. Maman. Maman. Loba. Kana ce qui théâtre, ce qui filme, ce qui t'indokie.
Mama ta soso. Soso ngana tsi ngana kati soso ana tsi biloko no so mama ko mama indeni. Nana yibi musunya soso na nzungu awe. Manga tukona ntalonga pena sana wosu ko mama papa sana makaba boy pena mama na tsalonga. Dewotika nanu. Tano koko bile yo na opangwisa munno ko ba lambi. Ba nanu eske ba lambi. Ngana ko yibandeni ke ba lambi ngasko so ko so sendi mo kabwe. Ba lambi la bote eske zo pangwisa munno. Tape okuna zo kupa mpepe. Bangote bazui biloko eza. Mugondo bazui balamba kilele nini? Mama eziana mugondo. Soki ba to fude fam nene ba ko mba nyama. Batu bazolamba bino boye bosi biloko bocheli bango mai poani. Pasa ngo yeto ko mola ka poto ko futela. Mama ya restaurant ya yebo lamba. Tika ko bare mama restaurant ya bien kana simona nzoto za lepe makasi te. Mama restaurant. Merci maman. Ridana. Et you t'es fait long. C'est na mai. Ta tout le monde m'a comme frère. Hein? Tout ça m'a frère dit. Yangai. Ya yo, où ya yo? Yo tout ça na mimba gas me ben mala ba mo. Quel va dans bal te kala yo? Ta na bia. Ko sala te. Hein? Na za mo sa marié. Na pesa autorité. Lukela mo bali na yo obimara na yo wana parce que na pesa no tout à fait. Hein? Enfin, donc ceux qui marient non de malade. Ok, ceux qui marient non de malade. Ah, c'est quoi comment putain la publicité pas là? La brutalité, qui est plein de brutaliser, non la brutalisation d'abord. Oh, nous ça là wana, ça la marati. Et vous allez aussi m'appeler parce que tu as la vie dans l'église. Nous avons un prophète. Prophète de moi c'est un maman prophétesse, de tous à la cas, tout le monde ma famille. Jamais n'a vous c'est le quoi. Hein? Ceci c'est simple. Si vous avez un garçon au vivre là, il est c'est expliqué le baptême. Nous allons retarder. On a une contribué nanga, ce bimbo tout le mini, nous allons ça nanga. Qui est un temps aussi cool. Mais quand il est le bagage l'église est longue, frère est longue. La boîte scandale. Hein? La boîte fait un scandale dans l'idée nanga yo. Parce que vous avez fait ça scandale. Vous expliquez ngani, peut ça quand vous expliquez ngani, expliquez quand Combien? Bien quand bon on peut. Ko biso batozi yango okata yango na mbongo ya ndako na biso bazana yango nyongo ya ndako yango kimuyibi na yo tata no na mama no balakisa yo bokoyiba na kindoki na kati ya nzungu abasi mungwe koki vraiment okonjo tekamulanda nazadi agwa ple yao dikosi ane yo ka mulai merci mama utakusinga la ventricule plein ndio nazadi agwa le ventricule yongole sene tundi na usana makabisa wana ngapi na kama kibuli yanzo kadi cross fona ngaya ndio tambo ya roke iboso ko mtauzo wasima nini okokota abela tawo na maria no somba na kotili gambile pai na bino kimuyibi na yo na kochela kwa zungolo mususu oya lele kuzwa te po na juna compte ya fond na ya bisio ndengo wana na kochela kaka mtambo wana kuzwa yonasi na kama tia si yo mama na bino yo ba kufinga ngai mama na bino vimba di tulukule mutu ba pesa kimba kina mutu ba sina malayo Avenue mobile c'est pas Emmanuel Robert qui s'arrête. Maman, tata, ne faut pas discuter. Sans tu discuter. Bah on monte là yo ming. Allez, entrez à la place. C'est tout tondi. Tokayi. Sobi na ngeza ya. Tala ngana za ami ya banuja na bazulu na pote. Jeté.
Fojo. Tala mikwepe. Fojo. Mikwepe. Baba konte ba Cyril kina ba konte pelo. Fojo. Moi c'est dans la misuni. Madame ya gars. Piège. Bwana nanga de kiyo na munende. Otalo kuna madame ya gars. Piège. Bazonga lupango, bazonga tie. Wewe lupango wangu. Wewe lupango. Tatana baba. Wewe lupango. Kala za kuluka nani tuwa nyazo na